corruption, déception. Aïna moko na nation, akendete na perdition. Saranga exception, correction ya ba génération. Zambe monini na salate. Aikona mesanaka, aikona maboko baboti. Azalaka kosala fiere na biaso na ngai ya bomwana. Nasengi na yo motema ya Jobete o. Oyebi ntina yo kosanga motema oyanga. Aya nasengi na yo motema ya Jobete o. Oyebi ntina yo loba mwasi akobota na pasi. Mwasi moko te abota na koza moko nzoleki nyonso. Koza moko nzoleki preso na ngai ya solo yo leki nyonso. Koza moko nzoleki. sanga seyo yaya
sangaite oh embela mosusu na ebise yo yaya na ebise yo Yesu Nzambe alibota na ngai Zamba motema na ngai Moinange pona seyo Yesu na ngai na mosala na ngai ebise yo Yesu Oh Jésus, merci pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu viens encore une fois de nous offrir. À toi soit la gloire du haut des cieux, Seigneur, pour ta présence parmi ton peuple. Jésus, tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, toi tu es là présent. Seigneur, manifeste ta présence en ce moment à travers ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que le sang de Jésus est en train de nous couvrir pour nous protéger, Seigneur, durant cette émission. Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit, il a pris le contrôle de toutes choses en ce moment. Sois loué, sois magnifié, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Na bandeko nyonso oyo bazwi to bakozwa libako ya kolanda biso. Tokumisi nkolo apesi biso mpema na bomoi. O apesi biso makasi pe a permettre tokutana lisusu na mokolo na lelo. C'est vrai que lelo eza mokolo moko spécial. Poni to bien ngo spécial parce que to yambi mosala na Nzambe monene oya uti mosika pe azana biso elongo. Apôtre Paul alobi nini ozana ngo ozwa kite. Toyebi kezali ngolu o Nzambe asali ete tozala na mosali na ye na kati na biso. Alors tokoyeba eloko nini Nzambe atie kati na ye, eloko nini amemeli biso, yango na kotourner micro na ngai epai na ye mpona kopesa ndeko na biso mbote. Mbote ndeko na ngai. Topamboli Nzambe komona yo uti musika pe oza na biso elongo. Tolingi toyeba bandeko bazolanda bali bayeba kombo ya ndeko ezali nani pe motif ya voyage na ezali nini. Oui, merci beaucoup. Na komisina Nzambe pour na opportunité à pesinga sous lelo na koka komona na nzela ya bilili na bandeko bazolanda biso de partout d'ailleurs. Comme mon frère Jérémy Mwamba naza moyembi na nkolo. Voilà, nauti en Afrique. Ça fait quelque temps naza en Europe. Et précisément nazaki na Paris na France siko naza na Finlande pour na misalo ka na cadre misalo to ko sala il y a évangélisation toujours. Voilà. To pamboli Nzambe mingi soki to nto yeba na mo mozindo ndeko na so Jérémy ndeko Jérémy abotami na libota bandeko boni ske ndeko Jérémy azana bakulutu na ye azana baleki na ye ndeko Jérémy à part musala o ya musique aliko sala eska sala pe maka mususu. Ah, ok, donc ndeko Jérémy ndeka otoloba na uti vraiment na libota ya bato belé na uti na libota ya ba yaya ebele ba leki ebele naza mwana ya papa Anaclé Madimba on azopesa mbote bisika aza na Afrique du Sud et puis na maman Charlotte Kabedi Malou ne ba parents ba botingaye. Voilà, naza yaya ba Patrick Eric Chandel basé belé naza belé qui ya ba yaya belé notamment sœur Gisèle au bandeko belé ba yebi na pesi pe mbote bisika za na Kinshasa et voilà donc nde bisiko ngana uti. Merci mingi na bandeko bazolanda biso naza sir to bosanité tozali branché na www.congoyasika.com en collaboration na label Mboka Mboka. Ce qui te dit que tu n'as pas c'est pas un Jérémy. Raison pour un voyage en Finlande. Et ça pendant. Oui, Bible Zoba aller faites de toutes les nations mes disciples. En fait, Moussalo Bisso Tozui, et ça mandat Bisso Tozui, ça recommande partout. Pisika Nyonso pour nous retirer à Sangomalam. Donc on a eu peut-être dans le domaine on a zali, c'est vrai ça n'a pas programme Otozali, je crois, pasteur Eugène Azali a expliqué, moi, dans Moulaï, le programme Tozanango, mais en tant que chrétien, adorateur, ils ont pour évangéliser Kaka, Nanzela Loyembo. Matondo, nasi tolandine deko, aza penza ko pesa bien naye e malamu par rapport à mitu toliko tunaye. Mais to koyeba to bandeko bazolanda so ba kokipe koyeba
likabo ya musique epai na yo ebandaki ndenge nini? Est-ce que oyekoli yango na kelasi ezali vocation ezali eloko moko ba apprendre yo musique mpo na yo ebandaki ndenge nini mpe mpo na nini olingi yango? Ah, vraiment, donc naoyi koloba que en tout cas depuis bon mwana nanga na koyemba eza lokwa neti elo mona ko kabola on a vu nanga te. C'est vraiment un don on a eu gratuitement de la part de Dieu. Mais na ke kokola na ngai nazaki mutu mo na ndolinga koyemba mingi na ba classe ba ami tokoli na bango totangi na bango ba ebike ngai dérangement na ngai ezali kaka koyemba kaka. Mais na bande ko sala ngo te lokwa musala mo bona ebike yango nde mutu et ozala on dirait musala mo principal ya vie nanga non. Na bande ko sala kana ebike c'est un don na oyemba nanga une distraction voilà. Mais tant tokoli le quoi moi na mukia yuko zo ba engagement na wibika pona zo baptême et tout et senga ozala na âge ya maturité et puis ozala conscient de lo zo sala nde ya yuko sala etangu na koli nzambe na ngolu na ye abengi nga na musala na ye ko zo baptême na omi ko sala en église na omi ko interpréter na omi ko na bande pe ko yemba kaka mais nzambe atinde nga ba message d'une manière ou d'une autre pour na koyebisa ngai que azomona nga na musala ya koyemba. Si c'était pas facile mais finalement il est l'autre sala yango kaka on a compris que ça vraiment volonté nzambe za musala ya nzambe yango to sala ngoti lelo. Non soki na landio malamu pe bandeko bazolanda biso so balanda biso malamu bakomona ke koyemba eza likabo ezali vocation ko wuta na nzambe par rapport ya biyano na yo. Mais ina tuna mutuna moko na ebite soki kozala mwa makasi to ezali simple nani oya koki koyembela nzambe parce que lelo oyo tozotala tozomona bato ebele babimisi ba CD bato ebele bakomi ba chante bato ebele bazoyembela nzambe bon mais so tozongi mpena na makomi seno yo nani wakoki koyembela nzambe mpe nani akoki kozala adorateur? Bon, premièrement musalo tozosala ko adorer nzambe parce qu'adoration est un domaine ya nzambe moko eza vraiment domaine ya Bible zoba il siège au milieu de la louange et d'adoration. Donc bisik eza ko tunanze mona yemba na album nanga mon berceau na bi et ceux qui adressent na yo bunginga na oluka yo musika te pona yebilo yemonde référence na yo. Alors musalo to sala eza musala o eza sacré eza ebulisami mais muto yo awi ko sala yango il faut ça l'appelle muto aza consacré pona musala wana ozomona parce que eza musalo to sala yango pona lokumu na nzambe. Mais nde na utikoloba awa nazaki koyemba nanga depuis kala mais tant on a kozwa ba engagement tant on a kozala baptisé hein de Bible zo recommandé biso par immersion tant on a eu baptême nde siko na mimoni que ah OK siko maintenant je peux servir mon Dieu dans l'adoration na nzembo omoni donc pona kosala nzambe et sengolo pona koyembela nzambe Bible zo ba que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est vrai eza na ba païen na ba nzete biso zo louer et on appelle moza eza en général mais pour kosala nzambe comme un bon adorateur Bible dit l'heure est venue où l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur, quand la Bible insiste pour dire que le vrai adorateur, c'est que faux pe bazali. Donc le vrai adorateur doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Muto azape na moli mo nzambe, yene muto ko adorer nzambe ndenge sengeli. Bongo conseil no ko pesa na ba oyo bazali ko beta yango, bazali ko beta musique na nzambe, bazoembela nzambe, bazana ba église te, bazana ba pasteur, bazana ko encadrer bango te. Et puis na kati na nzembo koyoka penza liloba na nzambe vraiment ezali te banzembo moko ozomona vraiment que non mutu afandi bien na makomité tolino kopesa na batu oyo baza ko sala ndenge wana. Bon ngana koloba que tant que le bien existera le mal sera toujours là moyen to longola mabe pototika kana mala na bolamo ezate mais bref nazo encourager vraiment bandeko nyonso yo bazo saela nzambe na bango na esprit et en vérité ne to tsukoloba awa parce que muto abenga batu za nzambe hein muto ami bengi moko to ami pesi mo musala we ayebi na mtabengi mais moi je sais que oya benga batu pa pesi mandat c'est Jésus. Alors nazo encourager batu ndengwana ceux qui bazali vraiment to ko ba toujours ko saela nzambe na biso dans la vérité. Oyo pa yebi gazo sala ngona mabe. Vraiment ce qu'on a l'émission yo
nzamba sala grâce pour que atika à rejoindre biso tout ça la nzambe parce que langeza munene basali ba muke. C'est vrai langeza munene basali ba ali muke Bible le dit que bana na nzambe ba pate na nkolo ba ibi mongongo ya mete na bango. C'est vrai que ndenge ndeko tu ko répondre mélange ça trop mais bana nzambe ba ibi mongongo ya nkolo na bango. Toko tuna susu motuna mususu ndeko est-ce que bando bandi musala wa musique au c'est déjà l'album boni. Oui, banda na bandi vraiment musala o eza deuxième album na sali déjà. Nzembo to bandi nango tout à l'heure et nzembo eza na kati ya deuxième album na biso titre nango eza Ozanzambe. Donc il y a Liboso, eza ki Mon berceau, il y a Mibale, eza Paroles chantées. Bien, toko zana posa toyoka nzembo ya album Liboso. Il y a Mon berceau ko ça la biso quand tu bien à capella moko pour bato bazolanda ba comprendre vraiment que non ça penande de Jérémy ndé aza na mboka Helsinki. OK. Merci. Merci beaucoup, merci. Topamboli nzambe tokumisi mokonzi poete lingombe sengeli kola. Ndeko Jérémy kota koyoka banzembo na yo. Tozo kapenda liloba nzambe. C'est comme si ozo yemba te ozo te ya penza boyalo. Au juste ça pena ni otala ka Bible bingi. Ozala beaucoup enseigné. C'est que nos peneza mini parce que banzembo no evandi plus na kata liloba nzambe. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Omoni biso ngana chrétien, liloba nzambe za sémence na kati ya mutu. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Depuis bon mois nanga, ba parents nanga balakisanga nzambe mususu te, balakisanga kaka Yesu. Alors le quoi Yesu kati nanga za lokola nkona. Kokola nanga na okola pe na sémence wana. Nazo kola yango peso mata.
tant on a homo yemba tant on a homo composé faut na bimisaka o ezakati na ngai donc c'est crème sur ezatezaka yango wana ah oui bible lobi ke mutapesa ke logo zakati na ye mais to lingeto ke sur moi profondeur ya koyeba tango zo yemba berceau zo lingo ebisa église nini parce que tant to pesa na kimbote na tali vraiment yoza mulai ngana bi mais ya za mulai ya za mbinga boye mais au juste problème à berceau ça pena tango zo yemba berceau zo lingo ebisa église nini au juste. Voilà, Nazo précisé que le message, il y a mon berceau, ou soit un message, nous sommes to yembara kaka pour l'église. Parce que, on dirait to yemba poto bongo li saba chrétien mitema, alors que si ba bongo la de mitema. Et ça, un message oyo, et ça a vraiment retouché couche union sur la société, même ba melidiamba ou ba landabiso, même ba païen ou ba landabiso. Même ba soldats bato bazana armée wala ndabiso donc ngina lobaka que ce que ils dépendre na domaine ni yoza bisika ni yozali omoni ndeti pona par exemple bato bazana armée isenge toko les akate oyoza caporal ozalara caporal te il faut ça la paix fort au comme appelé général un jour. C'est ça parce que dans la vie nous sommes appelés à grandir, il faut tout évoluer tous à bisika morté tous à bébé éternel te omoni bandeko balanda so bazape ba païen azana no melidiamba il faut fan notali pe bilan depuis na wanda komela diamba et c'est important ni na vinanga omoni na oyipe kotika na évoluer na zape muto na zape utile na société. C'est ça au fait bit vraiment message nzambe apesi biso na mon berceau et ça vraiment message nous a très complexe muna mutazo a parnaye na kati wana vraiment. Merci beaucoup. Nabi ke Mateya oyo loyembo oyo mélodie oyo ezo sala penza esengo na mitema ya bana nyonso ya église Maranatha oyo kambami na pasteur Eugène Mokulu. Penebi ke nandana baloyembo ya ndeko na biso Jérémie vraiment lingomba to kora Christ et ozala tango nyonso vraiment édifié. Bongo nzembo niso to koko yoka oyo ya album no toujours ya liboso mon berceau deuxième chanson koko yemba po libota na nzambe za la béni. Pamboli nzambe tokumisi nzambe pona likabo monene nkola tie kat na bomo ya ndeko na biso. C'est vrai que nzembo o ezobela so makambe belé na sengi na yo motema ya jobité na lingite ko ndima na ngeza ka lokola ya jobité mais pesanga motema oyo bongo oyo koki na ngai tango ozoloba keza lokola ya jobité ozobanga ba problème oyela ki job ou bien non
Bref, mon message toi message ça nanzembo eza la foi. Moni jour mon nazaki na tozaki na retraite toujours sambela eza na sœur moko bande ko prier. Sœur on a prié zo banzambe pesanga motema Job pesanga motema bon ngasiko ça la nga net moi ayo senga motema Job ndeni alors que na peut neni ya bande ko comprendre ngo et inspiré ngaipe ils appellent en musala nzambe moko ay côté abisso. Je me rappelle en Afrique du Sud apôtre Léopold Mutombo a parlé sur la foi mais a méga un peu ko développer le cambo yo tuningai. Alors na y comprendre que ngani naza bonaza mutu j'ai mes défauts hein naza ba défaut nanga naza ba qualité nangai et nzambe tango mona mutu personnellement ndenge azali soto bito zona Job azamutu a gardé kondimati na suka lobi mon rédempteur s'élèvera les derniers mais avant le babongo il avait même maudit les jours de sa naissance. C'est pour dire que en tant que mutu azayi pe na faiblesse nae azana ba bolembu et tout non senga motema nae comment alors que Bible zo bana biso ki ba nzamba otika biso to za la tenter au-delà de la capacité na biso te omoni. Donc c'était juste une façon de roloba nzambe na posana zaga na motemo yo pesangai parce que osaki erreur te mais ba pesanga nde ko ndima on pesaki Job parce que et c'est à cause de cette foi-là, qui oui, je crois que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Voilà. Amen. Tu pas mboling kolopo na boania, peut tu pas mboling kolopo inspiration. C'est vrai que tant que tu les pas en kolo, mutula mutazana o en kola bongsa pona ye. Ya onde kwa zo imbalobi ke na sengi no motema ya Job te po yebiti no pesanga motema oyanga. Penkolo yebiti na pesaka Job bodela motema wana. Donc mutula mutazana eloko nkola bongisa na tena bon mone. Vraiment inspiration moko ya kitoko mingi. Tazo ko apprendre mingi na inspiration to na oyo zubuma e pa yande ko na biso. Avant to kota na album ami balé mutuni eli ke na ndi banzembo no mingi. Pe bandeko bazolanda biso balanda banzembo no mingi. Obeta très calme. Tango zoyemba neti kaka ozoyemba ndeti mutalingi neti oza kimia oza l'aise et ba mélodie na yo eza vraiment ndenge tolobaka na lingala te ke non bangwasu mapena makasi pour la nino betaka ba mélodie wana très calme même ba image na yo tango ozobina oza un peu réservé c'est comme so linga ko ningana mingi te tango so muno za ko vando zo ningana mais malobe za kilo na munoko na yo aussi ça pour la nini o se pena na modèle wana bon ndé na uté koloba awa l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Hein? Il faut dire que même bateau ba yebingane na koli na moi bateau ya no monanga un peu triste hein ba ami ba même na école et tout attends tu as travaillé bien mais ba no remarqué que na un peu triste na vraiment tout chaud penaté ne lobby et ça peut-être nengenzamba salanga mais je dois aussi reconnaître que na vie nanga na kutana ba mambo belé ba choc pe moi belé o et ça là que na bandai ko on a se consoler mingi na solitude moni nga na no se pela na romi kangela même na ndako boy journée mo bimana vani nanga il va no déranger ngati donc et ça peut-être ndenge nanga ils a dû peut-être na mamna kutana nango je sais pas bref c'est naturel voilà donc c'est naturel là si tant que zolanda ba réponse ndeko to zo ko apprendre mingi. C'est vrai que mutu na mutu même na musala na nzambe eza tolimo ko munene so to lobito ke na ona profondeur to ko beleme belé lelo o même na kata mangomba bisika to vandi ko benda ne ali parce que mutu muso talinga sala o muninga musa salaka nzoka nde yo ko loba lokola yete ya ko loba lokola ngaiti mutu na mutazala modèle o nzamba saleli e lobeli na ye e yembeli na ye e teli na ye to ça ko c'est complété mais to ça ndenge mo côté vraiment ça tolimo ko ya munene o tozozwa et pas ndeko na biso bongo album no ya mibale titre nango za oui album ya mibale titre nango za la parole chantée tant tozoloba la parole chantée ozolinga penjolo banini est-ce que koko fongola no mo wana la parole chantée pour ani kombo bon la parole chantée nde tolobi na lingala liloba o iloba mité mais o yembami parce que nga en tant que moyembi na oyemba na kaka liloba o na yoki liloba na zui na tangi bible o na ba pasteur bazoteya mais ngasko na ziongo na chango na mélodie et comme liloba o yembami voilà donc une parole mélodique une parole chantée donc et na kata album tozana ba titre boni
Bon, on a 4 albums, tous en 12 titres, 12 titres, dont 9 faisaient à Yassika. Mis ça tout remixé. Tu as vu quelques titres et albums précédents. Ok. Tu as Liango, la parole chantée. Est-ce que tu as une mélodie moko ya album Ami Balé? Ok. La parole chantée. Vraiment, comme moi lokola netika yeso zonga ne lelo. Tout mon aga neti, tout ça na fête moko boye. Et nkolo vandi quelque part. Vraiment koyoka ba mélodie parce que musique ya nkolo ezo senga pe mélodie, modèle ozo yembela yango. Ndenge toloba ke so so lingaka masango, mais soko bambi yango kokima. Mais soko pesi yango bien ko liango na kimia. Donc koyoka pena mélodie, koyoka banzembo, comme on a vraiment que non inspiration likabo ngolu wana nzambe eza pena kat na ndeko. Pe liloba na nzambe eza vraiment makasi. Ndeko azolo bakata lilobango eleki na musika, mais bisike kei ekokokisama. Yo za besoin libala. Oza na besoin musala.
on a besoin autant de la vie que se presse en colo simbaka liloba na ye wana nde sekele ya ndeko na so Jérémie est-ce que na kosi ouais c'est ça bien si quoi la carte album oyo nazo mona vraiment que non est-ce que un jour tout comme mona vraiment que non ndeko Jérémie pas télémine église abandi côté parce que nga en tant que moté nazo mona déjà osoté ya déjà est-ce que loko on appelle ça kakati na yo nebi ko soté ya déjà na mélodie mais côté ya penza boye parce que osoté ya déjà est-ce que loko on mataka yo pe na moté bon nayebi te na lobaki mataka nga te ou pas bon je sais pas mais omoni nzamba asala eloko na eloko na temps na ye omoni nalingaka temps ya nzambe mingi mais seulement na kolobaki eza privilège mosala na osala oyembela nzambe po so na telemi na église moko boye par exemple awa na Helsinki nazoteya prédication na nga ekozala ta mosusu bato baza na France na Belgique bayoka te mais na nzela loyembo nakoti studio na yembi message ebimi bato ebele bayoki na mbala moko n'est-ce pas ils a privilégié amen ils a bien ndenge wana donc mutu la mutu tika na musala na ye mais na kati banzembo na yo oza ko insister mingi na parole au juste ça pena ponani pourquoi oza ko insister mingi na parole parce que banzembo no stozo yemba même oya berceau tant que album on a berceau donc batu bakola bakoma na maturité tout monde a parole oza ko insister mingi na parole et ça pena ponani. Bon, et ça parce que nga moko naza na nous témoignage ya mambo yo parole wana esala nanga moni c'est vrai il faut dire que mona muto auti na famille na ye même bandeko bazolanda biso tobi ba réalité nini oyo komela biso na ba vie na biso nga peut-être ndeko mo bazolanda nga lelo a redécouvrir nga sikoyo maintenant nzambe to uti musika nanzambe to uti musika to leki na banzel bon yango wana moni même na banzembo nanga banzembo nzambe opesa biso pa na ngolo na ye et mingi eza ba exemple eza tiré na vie nanga moko tant on a loba ke liloba o lekisanga bisiko ebele bazinda na zwango boete c'est-à-dire na mona ba bisika mususu yo eza impossible mais comme possible au monde à l'île tout ça l'émission là yo ndeko nanga na Helsinki mais so na émission tant so Helsinki pour na yo za témoignage te mais ngai za témoignage mo même famille nanga ba Hollanda ba yebi donc liloba eza vraiment na yebi valeur nango ya on a linga mutu nyonso to ndeko nyonso nzamba osala grâce ayoka banzembo yo nzamba pesibiso à comprendre et l'eau à liboso valeur et à parole de Dieu parce que n'est na autre que parole les a sémence ou les anakati amutu et puis ce qui ndeko a ebina importance ya parole te ayo ki album oyo parole wana ko ma sémence katinae sima mikolo a au témoin attention tous sont invités à témoigner ya solo frère wana zaki na raison. Voilà. Merci beaucoup pour la bienvenue. Konebi que bienvenue kozo pesa vraiment esengo na motema ya mosala nzambe Blanchard Maye le bisika zali peto ebi que liloba oyo ba ndeko so bazolanda biso vraiment baza réellement édifié. C'est vrai que toyoka ka basali ya nzambe mingi toyoka ka pe bayembi mingi mais koyoka ndeko tozomona vraiment que avandi pena na kata liloba eza pena malamu mingi tanto zoembela nzambe et liloba pena toyeba yango parce que tant que tozoyoka banzembo et comme la présence ya nkolo pe loko mususu na remarquer na banzembo na yo linga mabanga te mabanga bon na ke libanga eza ndenge eza expression moko purement quinoise na bandili motuna na ngai na kata banzembo mingi pe batu bazoembela nzambe mais yoka pasteur Eugène motuna nguya mais nakata banzembo na yo naoki komba mutu te kaka liloba au juste ba bazo sala yango te ou be ba o bazo ko tia ba kombo ya batu okolo banini pona ba bon au fait na ebité na roloba te keza mabe na roloba te keza malamu mais omoni nzambe a lisumu to mabe liboso nzambe eza acte muta posé te eza intention mutu aza nango omoni yango mona deux personnes babomi mutu mais nzamba condamné moko atiki na moko parce que autant l'intention ou ils ont akati ya mutu wana mutu musu ta musu cheka loboko boye et tout mutu mutakufi ozo comprendre alors ko boire libanga ndenge lobi
pona ngala womonango ezanango mabete mais yo dépendre na eloni ne moti etindi muto asala yango pour même ata na Bible libanga ezali hein les dieux de Jacob les dieux de ya mabangat mais siko faut mona nde ba boakeli yango et puis la sens là nzamba za lokumu mingi pona biyano ndeko azopesa je pense que comme on est libanga ndezo comme sango kilo mingi mais surtout bengi on sous dédicace to mona que moi soin mais to baga libanga mbala moko ezako kende vraiment malamu te c'est pourquoi pe biso bana nzambe tango mususu tanto solo ba pe lingala ngotolo ba pe lingala moko yo et petola mindenge pe na Bible et pe na ke no bo petola ma nde pe na Bible ba bi ke no fondement ba bengi ngo moboko lotolo ba lingala moko pe ya bien po etia ba tu pe kimi tango bazola ndabiso pour to bi dédicace que moi bien mais surtout bi libanga et moi kilo mingi pour eza terme o ezali utiliser ta mususu na bateau yo baza ba chrétienté en tout cas merci mingi bongo to ko ka sunze mususu te pona deuxième album toujours nze mususu deuxième chanson ko pesa biso pona ko édifier bandeko bazolanda biso. Kati ya bikela wakala kukomisinge kila mwana
yesu aza mokonzi aleki nyonso topamboli mpenza nkolo mpo na loyembo tokomi vers la fin ya émission na biso tongaki topesa micro epai ya producteur ya ndeko na biso Jérémy boyebi ke mosala oyo inspiration ezali me tosenga baposibilité ebele maboko ebele mpo mosala oyo ekende liboso na loboko na nga ya mwasi naza na pasteur Eugène mokulu azokamba église Maranatha awa na Finlande précisément na niveau ya Helsinki ye nde akopesa biso programme eza ndenge nini mpo na présence ya ndeko na biso kati na Europe. Nalingaki nanu liboso ko remercier Nzambe po te Nzambe azali fidèle. Fidélité na ye eza incomparable. Po na mona frère Jérémy na kati ya bonus ya DVD moko boye na sombaka tanga zoyemba na ipsi madame nangabi mona zoyemba kitoko na tuna ki ba renseignement babinanga za en Afrique du Sud. Et puis une fois na kende aux États-Unis na kumbaka ba clip na yemi balewana na tiaka na kati ya maison ya vente ba nini ya ba CD na ba DVD mais ba pa ya bazalaki wana batuna kinani ngonga bité aza mwana zo yembela Nzambe mais Nzambe sali miracle vraiment lelo tozana ye a wana kati ya nini parce que souci na ngezalaka un jour na produire mais ndenge Nzambe saka makamu na ye toyamba musala Nzambe moko wa évangéliste Odongwanga Elwanga tanga yawa nazobeteleka li solo par hasard boy na obeteli solo abila ngame mutuso beteli solo wana azana ndako nanga sikona kisasata ngabia solo wana donc na nzela ya évangéliste Odon moi nanga mususu azana Paris vraiment Nzambe salaki ke tokota na contact na frère Jérémy to yokana ki ndenge tokosa tokotaki na mabondeli d'abord to priaki mingi azui conviction ngapi na azui conviction pour la production ya CD oyo. En tout cas première fois na yoka yango motema nange tondaki na kimia na ibike bato na mokilo tozali bazana ba pota na mitema bazoki mingi bazana ba souci mais chaque fois na yoka ka CD oyo atana zana problème na ndenge nini Nzamba pesa nga kimia yango souci zaika moko ke kotambola na monde entier ko kene ko pesa bandeko ba yoka CD oyo na yoki yango mo bambula mingi mais CD chaque fois pour ngeza ga eloko asika kaka yango ndenge Nzamba azo permettre yango tokoyeba kotambola bamboka mwa mingi na Suède passer Antonio aza na Suède na Patmos bandeko baze pebele na kati ya Suède wana bandeko baza na Norvège bazozila na Danemark na France bamboka ebele Hollande ba Suisse ba Allemagne en tout cas bandeko mbingi bazozila pe nazana kundima ete même les États-Unis na ba Canada na nazana confiance ke Nzamba kosala ke tokokoma kuna pona koyeba kotikela bango libonza o Nzamba ka apesi biso pona ane oyo eza penda libonzo oyo tia kimia na kata mitema ya bato. Est-ce que tu as une précision? Il y a une date, et ça déjà pour la tournée de au niveau de l'Europe. La date, tu peux sa précision parce que biso batokana kamuta kokusanga sur Nzambe. Maintenant tu fixes la date beauté mais je crois que déjà distribution à niveau ya France et c'est le comme ya kalamingi te ndenge Nzamba ko permettre biso déjà pour bazo reproduire ba CD eza na kata usine bazo sala yango simane bongo to koka ko sa ba tourner wana. Merci beaucoup to sengi d'abord na bande ko nyoso baza na Finlande CD yango yo ndeko na biso Jérémy to somba yango eza na ba mélodie kitoko eza na ba message kitoko et ko permettre na biso to mona vraiment nkembo na Nzambe parce que na kata banzembo oyo ndeko alobili plus liloba na Nzambe liloba na Nzambe les anyoso o to zala ngo posa to ko zwango ka so to simbi liloba yemoka yembaki na sengi na nga motema ya jobité mais oyebiti no pesa nga motema oyo ngai kangama na Nzambe somba CD yoka yango volala yoka yango vobima Nzambe oyo ayokaka ausala quelque chose pona bomo inayo nepte ndeko na nga Jérémy to komoke na suka est-ce que vous en avez l'oko moko lingolo ba oyo toloba kité? Non on a zo profiter na micro na yo pour na remercier vraiment bandeko nyonso bazolanda biso na tango yo na ebiga bazolanda biso un peu partout na Bangola bandeko Afrique du Sud en tout cas merci mingi bena pour na musalo bosala ki pour na soutien na bino au lelo na sur boza pe fier et olobaki bosaki musala
ya pamba te donc bandeko balanda biso na Kinshasa partout pendant que nazaki na Kinshasa nazoki ba appel ya vraiment ya bamboka ebele moyena tanga ezate mais en tout cas toza déjà ensemble toza en Europe ndeka pasta lobby toza la ronde toya na ba église ko distribuer album et puis koyoka payer parole chantée plutôt mon berceau en live parce que ça album oyo et pambola bandeko ebele ezo continuer pe ko pambola. Donc, en tout cas merci beaucoup pour na maman Colette surtout na ndenga ya minga lisusu na Helsinki eza pena mambo na ebagite et kokisa mamuko nini nzambe kanda kokisaka mamna ya kokisi yango vraiment merci beaucoup et bandeko balanda biso to demeurer dans la parole en tout cas demeurons toujours dans la parole parce qu'en dehors de la parole yani lo mususu ya mutu ezate oyoko saki vie ya mutu ezala. Merci beaucoup Yambote na zongela lisusu pasteur pour na conclure. Tolinge ko pesa mbote na bandeko nyonso basala nzambe nyonso o baza précisément na kati ya Finlande. To pesa mbote na pasteur Serge Mambu azo kamba lingomba ya maison d'adoration. To pesa mbote na pasteur Jacques Mentala azo travailler na pasteur Serge. To pesa mbote na évangéliste Edo Vangawete. To pesa mbote na prophète Marcolino. To pesa mbote na pasteur Popol. Topesi mbote la bandeko nyonso oyo bandimela nkolo na kata mboka oyo tozana mopaya munene ndeko na so Jérémie vraiment to luka to somba ba CD to soutenir musala oyo parce que ndeko aza vraiment la grâce ko ite pa ina nzambe na micro ezalaki mumbu na bino musali na bino évangéliste Cephas Luilama oyo andimaki ko servir bino pona lokumu na nzambe poto conclure to ebite soki pasteur azana liloba ya suka par rapport ya nyostolobi. Et le motu na kwa kolobaga ka ezali ka keno vraiment tout soutenir frère Nabiso Jérémie tout soutenir ye na album oyo na yebi que vraiment les albums oyo ekosima mitema batebele ba o bazangina ba souci ba kokoma pe na kimena kata mitema na bango pe Zambia ko ba ko assister donc souci za mingi ngwana vraiment remerciement pe ya mingi na bandeko banso oyo ba soutenir pe biso na tina ya album oyo pe remerciement encore ya mingi na ba oyo nyoso ba koyamba biso na bandako na bango bisika no soko kende sika supporte ko fungwama tika tevement Nzambe apambola bino d'abord d'avance pe na kumsu Nzambe na ndenge climat elekilo na kata ndako awa pe na ndenge frère Napso Jérémie aza accompagné na frère Napso Jonathan moi na ngali bosa mobali vraiment Nzamba sali ya mingi donc na remercier maman Colette, na remercier petite sœur nanga Tantine Alice, na remercier ba nangai Patricia, Trésor, Armando, Magloire, Jeune, Bangonio, Sephora, na remercier Bangonio en tout cas pour la participation à Bangopé. Merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso. Toko kabwana mélodie, ya moto kabwana na repesa merci na mama ya bana nangai Sephora Luilama. Bisika zali na pesi mbote belé pe na pesi mbote mingi na moninga na ngai ingénieur Perren Yembwe Matadi kola pambolo bisiko zali toko kabona vraiment na mélodie moka kitoko sans oublier frère na ngai moyembi monene susu na kata mboka oyo frère na biso Mayele frère Mayele kola pambolo bisiko zali na madame na yo pe to pesi mbote na frère na so Gabin na pesi mbote na mama Hortense na pesi mbote na bandimi nyonso o bandimela nkolo kati na mboka oyo tika nkolo apambola biso. Shalom, shalom, shalom. Como
okutanga ina komisanga na ye okutanga na mwen komisanga na polisi okutanga ina se komisanga likolo okutanga imoke komisanga monene yaya okutanga iyawae komisanga kuna kolo yokutanga pembeni komisanga mosika okutanga na rien osalanga babien okutanga payen komisanga chrétien sur ensali